bauti lokolo yo po bakata yango. Mais donc balakiso église ya mama Chibola apparence bonsoir. Tant to yawa nande basiminga lokolo oyo pona bandeko kotambola te na bandeko koseta konguluma lokwa mwa muke. Mais tant basiminga lokolo yo nzamba tie loboko yango na mitie ko ngwe pona tamboli na ko pe kotambola ngai moko tuka esenga makasi na pesi nzambe. Na kobota wana na nani baba bokinga paralysie a droite yo le kolo papa kasi na ngolo mo sang kaka na mai kaka na ba prière papa na loboko lelo yango le kolo yango aso sauter abika ezala yo mtoza na kati hôpital ozana koma wana obikisa minengo yo kama loba ya mama Lutumbo botaka te oboti Ozuize miluka mama Lutumba bosolola nzamba pesi bino ba miracle lelo eza mukolo na bino boyamba yango etake prophétesse la bikisaka ba maladie la pesaka ba prophétie donc ina salisaka ba maladie nyonso oyo ezala sida ezala cancer obotaka te maladie ya mbasu yokankau yoki mari de nuit surtout basi oyo olali bozomona mobala butu otambola okenda bisika ndenge na ndenge boye ozwa solution te soko oluki mama Lutumba Maman, oui. Papa, oui. Oui, c'est le mot à soir. Et ça, mon livre, l'église a mon livre au centre de Saint-Esprit. C'est ça, mon livre, et tu ne pas un temps, alléluia. Moi, ça, là, j'ai vu papa, il a vu ça, papa, journaliste, on a fumé, puis je suis la catastrophe, pas un temps, alléluia. Alléluia. Après ça, on a la maman, témoignage, nous on compte avec la balle soit là, nous on communique les choses, nous on alléluia. Nasengi na mama moko a témoigné ya musilaïté ya bukuse kwa que la lait ne la côté de la sortie pour la lente pour la sortie na selva ça alléluia Ole kaka moko pour témoigner Zozo mama Mbudi
témoignage ya liboso kobeta mama na nzembo yango napesaka témoignage parce que nzambe apaseli ngai tani mobamba todi ata tune naki na pasi moko donc ya koloba kutu te nazalaki mokongo nyonso tufina na bala kosumba kutu te nakosumaka maboko kaka bosala ke na toilette osala sali kaka bo tufina ezokokweya me nazosala mosala molimo na tufina na ngai talake ba docteur abi o yo osala mosala ninga nasala mosala molimo eglise ninga eglise ya papa ntao mikanda tubasuma François nasalaka ya molimo abi mama antuka nsima nzambe na yo nzambe alingi yo mpona posi yozokola mokongo boye tufile ezokolekokola mai boye oza motu moko vivre te me nzambe asali na kati na yo ya nazosi na okumu pa tata na ndenge abasalaki ngai nazosi merci mingi nakoma bandongo ya mfumuki mbangu tata mpe mwa mpe molimo mosanso bon ngai mpenza mpona lingomba oyo ya papa ntao mikanda naza mpena na batémoignage ebele ya koloba kutu te mpo bana nakota na lingomba oyo depuis 2003 tina lelo nasali presque ba 17 ans na lingomba oyo eza lingomba moko ya molimo mosanto molimo oyo eyamba papa Simoni Kimbangu molimo wana etambola na baprofete na biso ya ndenge na ndenge surtout na Congo na ba province nyonso ya Congo central ya Congo na biso mobimba pe na Afrique lokola donc moya kolobeza te po papa Simoni Kimbangu aza mutu oyo azaki prophète oyo a prophétisa makambu oyo lelo ekokisami toyebi te ba prophète lelo soki ya solo baza ba prophète eke baosakola makambu oyo ezokokisama lokola oyo papa Simoni Kimbangu a prophétisa bongo oyo papa Simoni Kimbangu a prophétisa na lingomba ya molimo mosanto lelo ebiso na lingomba na biso oyo pe papa ntao mikanda ayamba likabo ya molimo lokola papa Simoni ayambaki biso vraiment awa na kati na lingomba na biso tomonaka bikamwa ebele na magie te po bato bakoloba eza magie baosalela magie baza bato lokuta biso awa toza na magie te biso awa tobikaka mobele na losambo mai oyo nzambe apesa biso mai wana yango tosalelaka mai eza elembo ya molimo yango nde tobikelaka kondima na yo nde ekobikisa yo yango kutu moya koloba eza te nde nasuki ka bongo na kombo basali nga lokolo oyo bakotisi nga bopitali esengi ekuti lokolo oyo mpo bakata yango na etongo balakisi biso eglise ya mama Chibola apparence bonsoir ntango toyawa na ndenge basimbi nga lokolo oyo mpo na bandaki kotambola te na bandaki koseta konguluma lokola mwa moke me ntango basimbi nga lokolo oyo nzambe atie loboko yango na miti ekomi boye mpo natamboli nakomi mpe kotambola ngai moko tuka esenga makasi napesi nzambe merci pe papa journaliste pe afilme nga na kimia aya mwana koyema nzembo mokili oyo yaendaka pekukelaki papa Sima awa na Afrika pe na Congo yango tosenge molimo santo
mokili oyo ya elaka oye felaki papa Simon awana Afrika pena Congo koto senge molimo santo. Merci. Na pesi nzambe na ngai merci pour na plela témoigner. Ngai mama laba o na tambe église ebele. Na koti na catholique, na koti na kimbanguiste, na koti na réveil, na tika mado ya moderne na moderne. Kasi nzambo ya nzambe ya nguya nzambe ya molimo santo. Oye papa simeki mbango apesa kati na papa nta omikana. Oye kitana manza mongo kuna ba kongo nzambo. Tango ngone ko papa na yaka na bana bana de miatress libota nga mobimba. Na bana na mobimba. Yele o baba na ko pota ke baboti. O baba la kate babali. Na kobota wana na nanye baba boki nga paralysie. A droite sur le colo papa. Kasi na ngolo molimo santo. Kaka na mai, kaka na ba prière. Papa na loboko lelo yango lokolo yango azo sauter. Ina Paris, bande ko na ngai, baba sana Paris, mama Claudine, na bana, dipota nga mo bima na Paris, ba yebi so ya awa mama Chibola, na mama Lutumba. Yango ngapela bana kanga na ndeko na papa secrétaire oyo. Ali leki na propre ni nga sima. Na ka pesa kini na seka ita kana na sima. Wa ali noko ya bana. Yango ngapa na pesi merci. Ngole mo sante ali aw. Baba nse baba ba yemi aw. Banga ba okele parti par là zo ko yunga na da. Bendo fu dinchi. Awe ni mabele na biso yango oyo. Akokele ko te ata musika wa zo ko zwa. Yango na pesi merci. Comme ça no comme ta moi pour le santo. Amen. Maman mafuta Lorette nazalaki chrétien na l'église des réveils bisika nyonso nakende na sikele ko zolo bibo te ntango na uti angola na ye na moi quelque chose na nga babwakelinga maladi babwakelaki nga nakende na église nyonso tu bakokaki te ntango molimo ye bayebisi ngai biso bakoko na yo tosalelaki Fumukimbangu na mokili mpe na se na moi kende na bisika batangaka kombo ya papa Fumukimbangu okobika na maladi oyo oza nango nayebisi mama na nga alobi eza ya solo bakoko na yo basalelaki nzambe ya Fumukimbangu seke yo mpe lokola message ye ya prophétie okokende kobika kaka na église ya Fumukimbangu nde natambolaki na mama na nga na papa leki na nga bamemaki ngai na peva longo nayaki kozwa lipambo nayaki kozwa lobiko maladi esilaki na nzela kaka na mai na mabela nkamba ya papa Fumukimbangu yango mpe ntango naye kobota bana na nga oyo na memi mibale moko ya na lali wana basilaka makila na sanza moko 3 fois na baeglise nyonso nasali jeune action de grâce ya nyonso napesi metirele ekosimba te ntango molimo ye koyebisanga ke ozali ngunza mpe biso bakoko no tosalelaki Fumukimbangu ozali kozela nini mpo mema bana oyo bisika biso bakoko towutaki mpe totikaki liloba nde natombolaki bana oyo namemaki bango na église ya Fumukimbangu batiaki bango mai elongo na mabela nkama bana oyo maladi yani esila ti lelo ndenge bakoma sante kitoko yango nakumisi nzambe nanga liboso na bino. Ngati na yala awa mwana ngala kana 3 mois afi wapi mwana ngala 3 mois ayala bina anagonie azo ningana te biloko moko te hôpital dobi na moni oyo ya sukana biso te oyo aza kana biso te kana na ndenge ndenge bazosima kila bazongisi bamai nyonso basali siko eloko nini oyo ezotemare bo na tumsere bo moi na nganga bite sena ote be si to kene siko biso to sambila sava to ke kama nzambe emso ya vraiment nzambe eyanga ndenge mususu to koma awa nera ya bibiso alobi mwana oyo eza nango eloko te ezaka mo mpepe moko beyaki me bisika bobona bovanda bapoma bona komema sarapesa nde bayengi na posa bayibi bamwano me biko otie makoki na esika oyo pene namoni bakufi soni adi bakuye pa anyangisi bokendako tokepe ndaku lobi toye kaka bongo ndenge ezala kaka bana mpe na tia makolo nanga awa nakomi na bana misato kaka awa na mwa dasi guérison eza awa ndenge eza wana oyo ozotambola maladi songo lopaka soki boye awa bokozwa guérison ya malamu tosalelaka mai mungu ababushe kisi na biso nde yango nde nakati na esika oyo nakumisi nzambe nanga aza malamu aza bolingo wana
Voilà, au église, comme on a dit, et soit mieux à Pito, mon dit bino nyonso bilamba ya pembe pembe, otalisa na biso eli kolobani. Oyo ezali paroisse ya Banswa. Ingomba na biso ergestique, prophète na biso. Ezali na kombo ya papa Taomikanda, awa toza na paroisse Banswa, na commune ya Selembao. Na balabala Bantsundi, numéro 44 bis. Voilà, awa nde ezali église mère. Awa nde église mère. Et place ngai moko mama Lutumba la telemi boye nazolekisa bino bandeko na nga te munakambaka paroisse oyo. Voilà, okambaka ngo etanke nani? Etanke prophétesse, nabikisaka bamaladi, napesaka baprophétie, donc nasalisaka bamaladi nyonso oyo ezala sida, ezala cancer, obotaka te, maladi ya mbasu, nyokankau. Donc il marie de nuit, surtout pas sur yo, nali bozomona mobala butu, otambolo kenda bisika ndenge na ndenge boye, ozwa solution te. Soko luki mama Lutumba, okomona yo kozwa problème, yo kozwa solution ba problème na yo. En plus, ezala na poto kuna makambo elekebele bozonyokwama, bozobala te, bokeli bala boye koboteza te, oboti bala misatu kote moko boye kozwi mobali mosusu obota akoboteza te. Bamaladi makambo ndenge na ndenge wana zobenga bana poto, bana kisasa ya wapi boya ya mokili mobimba. Lelo soki na bimi boye po bomona nga ndeki mango apesi biso nzela topanda sango oyo makambo oyo tobandango lelo tobanda na age ya 7 ans tina komi boye doki tobikisi milimo ya bato ya ebele toza baprofete oyo te ya lokuta, toza bambikudi oyo te ya lokuta te, biso mosala nde tozobikisa bato ya mwana oyo nga nazalaki na opona. Voilà, mais mosala yango olobi ke obandi yango depuis bomwana na yo to mpe okuti yango ti lelo bosalelaka kaka mai na babougie. Voilà papa, mosala na bandi yango banda na age ya 7 ans, biso na kati église na biso ezali mungwa oyo tosalelaka mai mungwa mpona ni toke malembe mungwa mpona ni mungwa topesaka prière moko likolo ya mungwa yo ozomona yango oza mungwa mais ntango nalobi maloba oyo nzambe aza kati nanga likolo ya mungwa wana ebongwani gerson moko doki ya kosakana te. Voilà mai ntango mpe nalobi maloba likolo ya mai ozwi lobiko ya libela ebongo bougie ezali délivrance mpona kolongola baesprit ya mabe oyo ezakala banzoto bato lokola bamari de nuit esprit de mort. mais ntango bamosusu bazoloba kembe ya milimo mabe ebimaka kaka na kombo ya Yesu, nzambe abimisaki milimo mabe ata soyi oyo atiaki na mabele balolaki moto bandaki komona te, amonaki na nzela ya mabele azwaki so ya monoko na bimisa asalaki miracle na kombo ya nzambe oyo ya solo biso tosalaka na nzela mai bato bazobika milimo mabe ezekende. Voilà, merci beaucoup. Kasi batu okoki korapele biso encore adresse ya église. Adresse na biso toza na commune ya Selembao, toza na quartier Kitokimos, quartier Konde na Kitokimosi awa na commune ya Selembao, na balabala Bantsundi numéro 44 bis. Référence na biso ezali dépôt ya Makala oyo ya va commune soki okomi wana kana dépôt Makala otuni tozoluka église ya mama Nene Lutumba mama Chibola okomona biso toza en tout cas tozosunga bato ebele. Voilà, merci beaucoup servant de Dieu. Merci papa nzambe amatela yo pe mbote na peuple nyonso ya nzambe oyo ayebi ke papa Simoni Kimbangu fumu Kimbangu azali ayamba déjà miracle place azali abika ezala yo mtoza na kati hôpital oza na koma wana obikisa minengo yoka maloba ya mama Lutumba obotaka te oboti ozwize miluka mama Lutumba bosolola nzambe apesi bino ba miracle lelo eza mokolo na bino boyamba yango. Servant de l'Éternel, numéro de téléphone pour nous tout bazana besoin de contacter yo et puis adresse sous alarme adresse mail au PCBiso yango pour na kosunga bandeko oyo bazana besoin lobiko na nzela ya musika. En tout cas numéro maman Nene eza facile, numéro ezali ya maman Nene oyo yambelaka bato nyonso ezala bato bazana poto basalaka numéro nanga oyo eza facile ezali numéro ya Tigo 089 935 76 77 089
935 76 77 numéro wana nde soki ozwi okozwa mama nene ezala ya WhatsApp ezala na appel normal mpona basolution ya baproblème nyonso moto aza nango na vie. ok mpona baproblème nyonso oza nango eplasi yo ozali tata wana oyokami mingi na pasi ya mokongo wana mama nene azali numéro nde yango wana to oza mosika benga mama nene na numéro oyo okozwa solution ndenge nayebisi bino lisusu mama nene asalelaka nzete te mbuma te eloko te mfumuki mbango apesa biso pouvoir ya mai donc ya mai wana uta nzambe azalaki ti akitisa ngo bafumuki mbango bakitisa epa na biso benga mama nene yo moto ozobota te numéro yango na pesi ezala oza na Europe ezala oza ebisika nini Angola Brazzaville wapi okobika na nzela mai oyo nga naza koyebisa bino mai okozwa mai na yo moko place oza tobondeli bongo siko komona miracle na nzela mai wana bongo yo kotatola monene ya nzambe mpona koyamba na peuple oyo baza wa na Congo église na biso nayambaka mercredi na vendredi wana consultation ezali ya molimo tamso oza makambo moko oyebaka te olingi bayebisa yo oye mukola mercredi na vendredi okokutana na secrétaire na ngai bobanga te naza na ngai na ba audience te ndeti ba pasteur mususu ba prophète mususu te donc yaka na yo à l'aise kozana kobanga te oza facile okomona mama nene ndenge na osolola na bino boye nde na kosolola na yo nzambe akoyebisa makambo nyonso vi na yo tututu okoyoka makambo malamu donc bosepela. Merci papa. Merci papa.